Nous passons au deuxième tour de chant, comme d'habitude. Vamos na
tatela mesa bendera pasinzaya yo yavuvama dale pase nzungu ovanza ziokele fumwame enzaya yo buyena nikuka sola mosi muna kwalusu mumavata mamo mwamunza tata musambu kya mungwila se tata kela mesa bendera pasinzaya yo yavuvama vale pase nzungu ovanza ziokele fumwame enzaya yo buyena nikuka sola mosi muna twalusu mumavata mamo mwamunza tata musambu kya mungwila se tata tela mesa bendera pasinzaya yo yavuvama dale pase nzungu ovanza ziokele fumwame nzaya yo buyena nikuka sola mosi muna twalusu mumavata mamo mwamunza tata musambu kya mungwila se tata kela mesa bendera pasinzaya yo yavuvama dale pase nzungu ovanza ziokele fumwame enzaya yo buyena nikuka sola mosi muna twalusu mumavata mamo mwamunza tata musambu kya mungwila se luvuva munambele pasinzaya yo yavuvama botsobuna bwakelenza muna vangulu tukaluya tikulu tata tata songele no kyakuse pasinzaya yo yakalepi tata musambu kya mungwila se tata tata songele no kyakuse pasinzaya yo yakalepi tata musambu kya mungwila se luvuva mundombele pasinzaya yo yavuvama botsobuna bwakelenza muna vangulu tukaluya tikulu tata tata songele no kyakuse pasinzaya yo yakalepi tata musambu kya mungwila se tata tata songele no kyakuse pasinzaya yo yakalepi tata musambu kya mungwila se luvuva mundombele pasinzaya yo yavuvama botsobuna bwakelenza muna vangulu tukaluya tikulu tata tata songele no kyakuse pasinzaya yo yakalepi tata musambu kya mungwila se tata tata songele no kyakuse pasinzaya yo yakalepi tata musambu kya mungwila se luvuva mundombele pasinzaya yo yavuvama botsobuna bwakelenza muna vangulu tukaluya tikulu tata tata songele no kyakuse pasinzaya yo
pi tata musambu kya mungwila se tata songele no kya kuse pasinza yayo yakalepi tata musambu kya mungwila se luvuva mundombele pasinza yayo yavuvama botobuna bwakelenza muna vangulu tukalu ya tikulu tata songele no kya kuse pasinza yayo yakalepi tata musambu kya mungwila se tata songele no kya kuse pasinza yayo yakalepi tata musambu kya mungwila se luvumba mundombele pasinza yayo yavuvama botobuna bwakelenza muna vangulu tukalu yantikulu tata songele no kya kuse pasinza yayo yakalepi tata musambu kya mungwila se
Kolonga
Tango oyo epesabeli ngai na yo po ete tokoka kozongisa matondo na Tata Nzambe mpe kolela bapasi na biso bapasi ya baninga banso oyo bazali na esika oyo te oyo bazwi privilège ya koya te na lelo kosanzola kombo na Tata Nzambe pasi na mokili mobimba Vous êtes une seule et même personne, Papa Simon Kimbang. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai été choisi devant cette assemblée pour effectuer la prière qui représente la jeunesse, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa Foumanongo, en ce premier dimanche de l'année, merci de nous avoir donné encore vie en ce jour pour témoigner de tes actions, pour témoigner de ta spiritualité à travers nous. Papa Foumanongo, interviens, ne nous abandonne pas. Aide la jeunesse, aide-nous tous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car nous ne sommes pas à l'abri des tentations. Effectivement, ici-bas, nous avons des mauvaises fréquentations. Nous avons des mauvaises choses qui nous habitent, qui font qu'on se détourne petit à petit de ton chemin. Et faites pour que cette année puisse être l'année de renouveau. L'année où est-ce que nous puissions sans cesse te glorifier, sans cesse te prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, regarde les personnes qui sont hospitalisées. Que ce soit notre frère à l'hôpital Robert Ballanger, que ce soit à la Fondation Adolphe de Brooklyn, des enfants qui n'ont pas accès à des soins dignes de son nom. Regarde ce qui se passe au Congo. Papa Foumanongo, Papa Foumanongo, Papa Foumanongo. Ce pays n'est pas un pays comme les autres. Effectivement, toi, Papa Simon Kimbangu, les gens qui se sont battus pour dire à l'homme noir que Dieu les a aussi créés à travers le monde entier. Ce sont des êtres créés, faits, façonnés de chair et de sang par le corps de Christ et par vous, la Sainte Trinité. 37 000 familles ont été déportées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne vois-tu les larmes qui coulent? Interviens. Mets la paix dans ce pays. Mets la paix à travers le monde entier. Que ce soit la République démocratique du Congo, le Congo Angola, le Congo Brazzaville, Seigneur Dieu, et l'ensemble de l'humanité tout entière. Comme à l'instar de la prière du 6 avril, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
que nous, la jeunesse, Seigneur Dieu, nous puissions être cet espoir de cette Église, cet espoir du monde au quotidien. Des personnes qui n'ont pas accès à des soins, ni à l'eau, qui meurent de faim, qui sont dans des conditions misérables, Seigneur Dieu, ne les oublie pas. Impose ta main sur eux. Impose ta main sur nous, Seigneur Dieu. L'année a commencé, les examens, je te remets entre tes mains. Il faut des diplômes, il faut façonner des gens qualifiés, matériellement et spirituellement, Papa Simon Kimbangu. Sans toi, nous pouvons avancer. Interviens, ne nous abandonne pas. Merci encore de m'avoir donné l'opportunité de prier pour la jeunesse. Que si ce que je t'ai demandé ne t'a pas plu, Seigneur Dieu, pardonne-moi, mais enseigne-moi et enseigne-nous à tes enfants comment s'adresser vis-à-vis de toi et à intégrer et à maîtriser tes préceptes afin que nous ne puissions pas aller nous perdre dans des voies irrécupérables. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je termine ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sato bule nzame papa kisolokele nzame papa de mwana nzame papa de ngena kumtima na bino misat na papa simo kimangani nzame ngoni mosonto papa ya liboso to sengi olimbisi ya masumu na biso to kusala katanga mosto papa sili ko batela biso butu mobimba to komi na tongo oyo mkola lelo obomba biso poso mobimba to sala kiminga mabeto elinga makitela bokonzi na nzame tata tike to ko olimbisa biso Wangejizidi doiza watu vuluza Ekuluzi wangejizidi doiza watu vuluza Mambo mengi matuzungini mwana pe molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani totondi obotondi papa pamba te olingi biso ndenge totondi na kati ya salo yo
tozali na chance ete yo tata molimo mosantu mingi obotisa biso na baparent oyo bayebaki nzela oyo mingi yo moko obeti na mitema na biso po ete tokoka kokota na lingomba oyo tozali na chance ete tobotisi biso na bamboka oyo likambo na yo tata molimo mosantu ezalaki mingi bazwi chance oyo biso tozwi te bakobotama na Madagascar misusu bakobotama mosika na Amérique du Sud na Chine epai me biso opesi biso chance oyo tokoka koyeba yo tata nzambe yo tata molimo mosantu na kombo ya yo mokili eyebi te tokoka koyeba nkamba Yelusalemi mpe tolinga yango papa merci na oyo osali mpo na biso sala ete na kondima na biso ntango nyonso tosimba kondima na biso po ete ntango nyonso yo tata molimo mosantu ozalaka na mitema na biso tokoka koyokela yo tokoka kolanda yo tokoka kosalela yo tokoka kolinga nkamba Yelusalemi tolinga kotonga yango ndenge yo tata molimo mosantu osengaki biso papa na moment oyo tosangani na esika oyo tala mokili ndenge ezali na pasi yo tata molimo mosantu osengi biso mabondeli po tomisalisa biso moko papa po toyeba importance ya likambo bareunion ya mabe ekoti mingi banda na ebandeli yo moko na nzota papa mfuma ndongo oyebisaki biso ete mangomba oyo nyonso tu bomoni etondi na bamboka na biso baye mpona kobundisa molimo mosantu kasi na mokolo ya lelo toza koloba banda ntango yo bimisaki liloba wana lelo etondi lisusu koleka papa Simon Kimbangu tozali nde mike na baye nyonso tu baenvahir biso po ete babundisa lingomba na yo babundisa bana na yo elembo babundisa mokili na yo papa ti mokolo nini okotika lelo pasi ekoti na mokili pasi ekoti na banzoto ya bato soki totali kaka babilei oyo toza kolia ndenge yo olobaki yango ete biloko nyonso tu mondele azosala eza komonisa pasi na bato oyo basaleli yango kasi biso bato mwindu oyo tokosala ekoki komonisa pasi te na nkolo na yango papa ti ntango nini okotika boye bakisi tozomela ezomemela biso bamalade bato ya mabe bazomemela biso bapasi na nzoto papa Simon Kimbangu ti mokolo nini okotika bamakambo oyo ekontinuaka yaka na yo papa molimo mosantu yaka kosalisa bana na yo yo lobi yango na nkamba bana elembo baza na courage te papa courage eutaka epai na yo tosengi courage epai na yo osalisa bana na yo na nzoto osalisa bana na yo na molimo papa Simon Kimbangu pasi eza na mokili na biso mokili wana yo omonelaka yango pasi ose sakrifiaka yo mwei bakoko na biso base sakrifiaka bakangami pendant 40 ans po biso tokoka kosepela kasi ti lelo yo indépendance tosenga papa ti lelo tozali dirige na bapaya eloko wana esepelisaka yo ata moke te kasi na mokili oyo ya biso yango ezoluka ekota yo lobi likambo ya nzambe kolukaka nzela papa Simon Kimbangu ezosalama na kati ya mboka wana
yo yebi pamba te papa mfumandongo lobaki soit to kende na deuxième colonisation to s'en sortir mais yo moko mikolo ezopesa biso maloba ya kitoko ete toko s'en sortir na likambo yo papa toboyi colonisation mosusu ya toboyi bato baya kodirige biso na ndengo bango balingi papa yo boyaki kombo ya démocratie kasi lelo na kombo ya démocratie bakamati bobele mboka oyo ya yo babengi yango république démocratique papa Simon Kimbangu yo yebi na alphabet na biso C existaka te mais bakamati batieli biso C olie ya ka na mboka na biso papa Simon Kimbangu silisa biso bamakambo yo oyo ezoleka na mboka Congo yo moko kaka pamba te yo lobaki ekobanda na Congo ekokende na Congo Brazzaville ekokende na Congo Angola papa Simon Kimbangu elikia na biso ete makila ya bana no ekosopana te na kati ya mboka wana oyo elingi yo papa Simon Kimbangu nde koka kosalama kanga biso wa milimo nyonso to etondi kuna na mboka wana ye pona kobundisa bana na yo pona kobundisa mokili na yo pona kobundisa lingomba na yo yango tosengi epai na yo papa Simon Kimbangu na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Tosengi na batata diacre mama diaconesse tobongama mpona mosala.
Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe na biso papa kisolokele lukelo. Nzambe na biso papa dia lungana kiangani. Nzambe na biso papa dia ngenda kuntima. Bino misato na papa Simon kimbangu kiangani nzambe molimo santo. Papa Simon kimbangu kiangani. Ya liboso to sengi obolimbi si pambate na saya tango to kusumu tango nyusu. Pona kobele la kombo na yo papa to sengi olimbi sa biso. Oyo yoka kolela pe ko senga na biso. Pe to sengi yo merci. Na ndenge obateli biso pe obeti ngonga kati na mitema na biso. Yo memi biso na kati ne sika oyo. Pona kokumisa pe ko sanjola kombo na yo. Kasi na ba recommandation na yo papa lobaki à chaque fois pa ito kokutanaka to yaka maboko pamba te. E na tango yo batata selo na ba mama selo batamboli. Auprès ya bana na yo pona kozwa likabo oyo moko asili ko bongisa ko pese pa na yo tata Nzambe. Na tango na kala bakoko na biso yo balekaka mi susu bazako pesa bangombe bantaba biloko bandenge na ndenge ba or nde yangwana batongaka Yerusalemi ya kala. Na tango ya biso papa oyo tozwi yango tozali kopesa pona kotonga Yerusalemi ya sika. Nzambe na biso nde na yango tosengi na yo pambola mbongo oyo pambate na banzela ya ndenge yango euti po ete kokosala mosala na yo tia loboko no ya bule. Pambola pe banzoto yeuti kosala po ete kokotia loboko na sani. Mingi pe tozalaki na posa ya kopesa kasi tozangi na mokolo malelo na ba raison XY ya mwana papa tika ete osalisa moko na moko mbala sima tobosa na kotia loboko na sani na yo te. Kasi lokola yango ezali ya molimo yo sengi biso pe lisusu avant ya kotia mbongo na sani na mitala conscience na ngai na mitala yango soki nazali prêt pona kokotia mbongo pe kosala mosala ya molimo yango nasalisa biso tolongwa na mabe totika mabe tosala malamu po ete mosala tozosala tozwila yango likambo tika te kimia na yo ezala kati na biso pambola maboko na biso ekauka te banzoto na biso ebela te po yango nde ezokende koluka yango tosengi pe tomitike epai na yo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tosengaka ntango nyonso amen.
nouveau reprendre nos Bibles pour lire nos textes de méditation d'aujourd'hui. Pour ceux qui sont arrivés en retard, nous avions lu d'abord dans le psaume de David au chapitre 103, de 1 à 22. Et après, nous avons lu le décalogue, les 10 commandements, dans Deutéronome, chapitre 5, de 1 à 21. Nous allons prendre nos textes de méditation dans 2 livres. Nous lirons d'abord dans Genèse. Genèse, chapitre 3. Nous lirons du 1er verset jusqu'au 9e. Genèse, chapitre 3, du 1er verset jusqu'au 9e. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 9. Mais pour mieux poser le contexte, nous commençons par le 1er verset. Et après, nous lirons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, du verset 10 à 18. Nous lirons en français et en lingala pour une bonne compréhension. Nous donnons le temps pour que les frères et sœurs qui ont de Bible puissent se trouver, que nous puissions lire ensemble dans la communion spirituelle et fraternelle. Si nous avons trouvé, nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour avoir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu?
Nous allons lire en lingala. Bibundeli ya mondimi. Pona kosukisa bolukaka makasi na bino na lisanga na nkolo. Bomilendisaka na nguya na ye ya monene. Ndenge soda amemaka bibundeli na ye. Bino pe bokamata bibundeli nyonso oyo Nzambe apesaka po zabolo akwesa bino te na mayele na ye ya mabe. Pamba te biso tobundaka na bato te, kasi na milimo oyo babengaka bakonzi ya likolo na se. Nzoka nde yango ezali kaka bakonzi ya mokili oyo ya molili. Tobundaka na milimo mabe oyo etambolaka bipai nyonso lokola mipepe. Yango wana bokamata bibundeli nyonso oyo Nzambe apesaka. Bongo tango mokolo ya mabe ekoya, banguna na bino bakokoka kokweisa bino te, kasi bokobunda ti na suka pe bokobika kaka pende. Bongo bomibongisa lokola basoda. Soda alataka mokaba na loketo. Mokaba na bino ezali nde mateya ya solo. Soda alataka kazaka ya bibende pona kobatela nzoto. Kazaka oyo ekoki kobatela bino ezali nde bosembo. Soda alataka sapatu pona kotambola malamu. Ya bino ezali molende ya kopanza sango malamu ya boboto. Soda asimbaka barage pona komibatela na bafleche. Barage na bino ezali nde bondimi. Tango nyonso yango ekoki kopekisa bafleche ya kopela moto oyo monguna abwakaka. Soda atiaka motema na ekoti na ye ya ebende. Bino botia mitema na Nzambe. Yende moto akobikisa bino. Soda abundaka na mbeli. Mbeli oyo molimo mosanto apesi bino ezali nde maloba ya Nzambe. Na kati ya makambo nyonso bosabelaka Nzambe, bosenga lisalisi epai na ye ndenge molimo alakisaka bino. Bofongola miso pe bolemba te. Bobondela Nzambe pona bato nyonso ya Nzambe na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Mosanto. Tobondela. Na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Mosanto. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Natango nakala baboko na biso bayebaki kombo na yo te. Bazalaki kobenga Nzakoma. Bayebaki bazalaki kobenga yo Kimbangu yaka po ete olambusa bana. Yaka po ete osalisa biso. Kombo wana papa bato ebele bayebi yango te. Me bakobenga yo Nzambe ntango nyonso. Iyo opesaki yango na biso bana na yo. Po ete yo lingi biso toyeba kombo na yo. Yango na tozali kobenga yo Tata Molimo Mosanto. Yo moto kitaki na kati na se pona kovanda na biso pe kovandela biso kosunga biso po ete kwa kolonga. Papa, papa, papa. Oyoki libondeli na biso ya ebandeli. Oyoki banzembo na biso ya kolela na kati na esika oyo pe bosengi na biso na kati na banzembo. Oyoki mabondeli na biso ya bato misato na kati na esika oyo. Papa na suka topesi yo ba offrande na biso. Toyebite papa yo osili koyoka pe osili kosalisa pe osili kobongisa biso na kati na molimo. Po ete na tango oyo tokoka koyoka liloba na yo. Lelo ezali mokolo monene
ezali dimanche ya liboso na mbula oyo sili kopesa biso. Papa, nini yo lingi koloba na biso bana na yo? Ya mwana papa to mipesi epai na yo. Biso banso tovandi kimia. Tofongoli matoi na biso, mitema na biso po eto kwa koyoka. Soki ezali na nasalite pe fongomate fongole na biso yango papa. Po ete maloba na yo ezwa esika na kati na biso bana na yo. Ndetina na présence na yo ya mwana epai na biso. Ya mwana papa to bengi yo zala na biso. Pe opesa biso kaka oyo elingi yo ndenge elingeli yo. Po ete biso bana na yo toko ko profiter na yango epesa biso makasi. Na mbula monene aussi kopesa biso pe na bambula ezali koya. Tomitiki sena maboko na yo. Ngai na telemi moumbu na yo papa nazali zoba. Zoba ya bazoba. Soki otali bozoba na ngai papa eloko moko kozala te. Mais papa pesa kaka ya yo. Branché spirituellement pour ete na bakaka oyo elingi yo ndenge elingili yo na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Batata na ba maman. Ndenge tolobi yango lelo ezali mokolo monene. Ezali premier dimanche ya mbula oyo ya sika tosili kokota. Ya mwana biso bonso toye pona kopesa merci na tata Nzambe. Na nkolo Yesu pe tata molimo mosanto. Na privilège monene oyo basili kopesa biso na mokolo na lelo. Tina yango totangeli Psaume de David oyo ya 103. Na kati na Psaume oyo tosili kotanga, David oyo azali moko na bakomi na loyembo to na banzembo oyo tokoyebaka ntango nyonso po ete toyebi fondation ndenge yango ezali na kati na mokanda na Nzambe tokotala ezali 150 mais nyonso ekomamaki na David te ekomamaki na bato ebele tokokota na kati na fondation te po tokoka kowela ntango. Mais na 73 oyo David akomaki nde Psaume 103 oyo ezali. Po ete ezali Psaume oyo ezali kolakisa makasi na tata Nzambe mpona koprotege bana na ye. Ngolu na tata Nzambe, miséricorde ya tata Nzambe mpona koprotege bana na ye. Lelo oyo tomoni te tata Nzambe a protégé ngai na yo po ete tokoka kotraverse mbula ya 2018 tokota na 2019. Tata mama mwana moto moko te akoti na makasi na ye. Ce n'est pas magique. Oloba ngai na traversé te tata maman. Soki tokoti na kati na mbula oyo tata Nzambe alingi ndenge wana tokota na mbula oyo. Ndenge toyoki na mabondeli bato ebele oyo bazali na makoki oyo pe basalaki ba promesse bakoti na mbula oyo te bakomi na premier dimanche ya le 6 oyo te. Eloko nini ngai na yo tokopesa na tata Nzambe tina tozwili Psaume oyo 103. Tango tokokende moto na moto atanga yango na kimia nyonso po amona makasi na tata Nzambe epai na biso bana na ye. David ndenge ye azali mosali na Nzambe na mayemanso Nzambe akosalelaka ye
banda na kati na vie na ye ti na kati na bitumba nyonso abundi na bato ebele meme bana na ye ye apesi merci na tata Nzambe. Merci na ye ezali kolakisa reconnaissance na ye epai ya tata Nzambe na mayemanso oyo tata Nzambe asaleli ye. Nzambe akobosanaka bana na ye te. Nzambe akobosanaka baye oyo bakotosaka malako na ye te. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu nous a aidés à entrer en cette nouvelle année 2019. Ce n'est pas par notre force physique ou parce que nous l'avons voulu, c'est par sa bonté, par sa grâce, par sa miséricorde. Et David étant l'homme des dieux, il a remercié l'Éternel de tous ses bienfaits. C'est ainsi qu'il a adressé cette reconnaissance. C'est ainsi qu'il a adressé cette louange à l'Éternel pour les bénédictions qu'il accorde à lui et à tout le peuple d'Israël. Nous aussi, aujourd'hui, nous nous sommes inspirés de ce psaume pour que nous puissions remercier Dieu qui nous a couverts de son manteau protecteur afin que nous puissions bénéficier de ce moment. Tant parmi nous qui sont opulents, tant parmi nous qui ont beaucoup de sous et qui ont beaucoup d'espérance et qui ont fait des projets n'ont pas pu traverser ces moments. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais ceux qui le craignent. Et nous qui sommes ici, chers frères et sœurs, nous y sommes parce que nous aimons Dieu. Nous y sommes parce que nous nous reconnaissons comme étant enfants de Dieu. Dieu a créé tout le monde. Ainsi, l'on nous dit, mais il y a quand même une différence. Différence ezali entre bato na Nzambe na bana na Nzambe. Moto na Nzambe azali na kati na mokili. Na tango bazali kotambola epai nyonso bana na Nzambe bayebi te mokolo na lelo ezali mokolo monene ya kokumisa kombo ya tata Nzambe. Yango wana tata maman. Soki tozali awa na lero yo, ce n'est pas par habitude. Soki ezali par habitude, ezali erreur pour la biso. Mais en pleine conscience, en tant qu'humain, créature du Dieu vivant, nous sommes venus pour le remercier. Nous sommes venus pour reconnaître sa puissance. Quand nous regardons le verset 3, dans ce que nous avons lu jusqu'au verset 22, l'on nous dit, David nous dit que Dieu pardonne toutes nos iniquités et guérit toutes nos maladies. Oui, en nous référant à l'histoire, nous savons que la chute d'Adam dans le péché a entraîné la race humaine dans l'expérience universelle du péché, de la maladie et de la mort. Mais David énumère les bénédictions que Dieu a réservées à son peuple. Malgré nos péchés, Dieu nous pardonne. Malgré nos transgressions, il guérit nos maladies. Et il nous donne la vie. Voilà la miséricorde de Dieu. Dieu ne regarde pas nos péchés, chers frères et sœurs. Sinon, nous ne serions pas ici. Dimanche passé, le prédicateur nous a demandé de faire le bilan spirituel. À chacun de nous de faire le bilan spirituel de nos conduites, attitudes de l'année 2018, année de paix.
année de la naissance du Saint-Esprit en la personne de Papa Liangenda Koutima. Année de souvenir du pardon d'Adam et Ève que nous avions demandé en 92. Parce que nous étions tous présents. Et ceux qui sont venus nous rejoindre après. Nous nous étions débarrassés de nos propres péchés. Et en même temps, nous avons demandé le pardon d'Adam et Ève. Posons-nous la question, pourquoi avions-nous demandé le pardon d'Adam et Ève, alors que les chrétiens sont dans le monde entier, dans toutes les églises? Mais pourquoi toi, Kimbanguiste? Qui es-tu, Kimbanguiste? Est-ce que tu connais ta véritable identité? Est-ce que tu connais ta mission? Pourquoi cette charge de la demande de pardon nous a été confiée? Ce n'est qu'en connaissant notre histoire, notre identité, nos racines, que nous pourrons savoir pourquoi nous sommes kimbanguistes. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Comme le disait Papa Liangenda, être kimbanguiste est une vocation. Cela est une vocation parce que nous avons été prédestinés. Nous avons été choisis par Dieu avant même que nous ne puissions naître. Avant même que nous ne soyons dans ce monde, Dieu nous a choisis et Dieu nous a élus, Dieu nous a prédestinés pour être ses enfants. D'aucuns diront, mais moi je suis devenu kimbanguiste bien après. Papa Simon Kimbangu dira, Bana nangai bazali na libanda, nabisika emele. Bakoya. Parce que, comme le dit Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Dans la prière qui a été faite ici, l'on nous a dit que nous avons une chance immense. Parce que Dieu a bien voulu que nous puissions naître dans cette église. Mais nous devons savoir si nous sommes là, parce que nous avons été prédestinés. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est ainsi, par sa miséricorde, sa fidélité et sa bonté, il nous a fait voir cette journée. Que disons-nous à Dieu aujourd'hui? Quel a été notre bilan? Quels sont les objectifs que nous nous sommes fixés le 31 décembre en disant bonne année? Est-ce que cette bonne année est restée simplement matérielle? Avions-nous oublié le spirituel? Qu'est-ce que nous avons dit à Dieu spirituellement? Puisque nous avons fait le bilan, nous connaissons l'actif et le passif. Nous connaissons les points positifs et les points négatifs. Qu'est-ce que nous avons dit à Dieu? Et pendant ces 6 jours simplement de l'an 2019, est-ce qu'avons-nous tenu notre promesse? Tata maman to continue à 2019 ndengenini. To salaki bilan spirituel. To lobby le 31 pour qu'on a le premier bonne année. To se souhaiter encore. Na ba SMS c'est pas ignonso. To le sinzoto. To sepeli. David yé a segui merci na tata nzambe na nyonso oyo yé a salaki. Mama lobi. Toto nzambe. Toto nzambe. Sanjola nzambe alléluia. Mama ya ngombe za biso ya. Toto nzambe. To sanjola komona ye ndenge. Psalmiste David asali yango. Nzambe alingi yo, nzambe alingi nga, nzambe alingi biso. To na nzambe to yeba na biso. 1, 2, 3. To na nzambe, sanjola nzambe, alléluia.
nzembo oyo toyembi batata na bamama yango ezali ndenge moko na nzembo oyo David ayembi. Nani yayebaki ngai na yo loposo mwindo lelo oyo tokokoma boye biso mpe tozali na bakantike ndenge bana na Israele bayembaki yango toyembi ebele yango oyo totie nzembo wana oyo ezali continuité ya psaume 103 po ete tokoka kosanzola tata Nzambe po ete tokoma boye tata mama bakoko na biso bamoni pasi bakoko na biso bamipesi na tata Nzambe baleli na tata Nzambe po ete Adam na Eve bazalaki mwindu po ete Adam na Eve bazalaki lisumu oyo ezalaki pasi na tata Nzambe lisumu yango ezali ndenge nini batata na bamama oyo yo mbula na mbula première génération deuxième troisième quatrième ezali kaka kokontinue ngai na yo tosengi pardon ya Adam na Eve mais pasi ezali kokontinue mpo na nini po ete ngai na yo totiki lisumu te po ete ngai na yo totosi tata Nzambe te po ete ngai na yo promesse topesaki na tata Nzambe soki tozongeli lisusu tokufa liloba bakopesaka na tata Nzambe bakokisaka yango. Tala lelo ndenge tozali kokufa, tala maladi ndenge ezali na biso, tala pasi ndenge ezali na biso, tozali kolela na nzembo ntango nyonso losambo na ngai nani akoyanola yango tata mfumu wa longo. Tozali kolela Nzambe yabe ya mbiya vanga ya dila mafuku ye mwini. Tozali kolela ntango nyonso po ete tozali kotosa tata Nzambe te na oyo yasengaki. Mibeko na Nzambe epesamaki na bana na Israele oyo totangi na kati na Deutéronome. Ye alobi boyoka yango bobomba yango mpe bosalela yango. Bana na Israele basalelaki yango te ngai na yo te mipasi eyelaki bango. Tata Nzambe azali Nzambe oyo alingaki bango mingi kasi boni bakotaki na mboka na elaka. Tata Nzambe oyo alingaki bango, tata Nzambe oyo alingi biso ye kaka wana azali kopesa biso mibeko. Tata mama mibeko na tata Nzambe epesameli ngai na yo po ete ezala mwinda po ete éclairer vie ya ngai na yo tozala bana na Nzambe kasi bato na Nzambe te. Elakisa likeseni na ezaleli evangeli etaleli esaleli na biso po ete Nzambe alingi te ngai na yo tobika. Nzambe akolingaka liwa ya moto na masumu te. Nzambe akolingaka moto abika. Yango wana na bana na Israele azwi Moïse atie na liboso. Mais tata mama ntango Moïse aza kokende kozwa mibeko ezalaki ndenge nini? Bana na Israele bazali kobanga, bazali koyoka bakake, batonnerre, baéclair ezali kosalama. Balobi Moïse kende yoyoka biso tozali kobanga tolingi Nzambe aloba na biso te mpo tokokufa. Bango babangi Nzambe balobi Nzambe aloba na biso te tokokufa kende kozwa oya na yango. Mais malgré wana bakotaki boni lelo yo ngai na yo kimbangiste papa alobaki na biso ntango bozali kotanga mibeko ntango bozali kotanga mokanda na Nzambe na place ya Israel botia kimbangiste. Lelo yo ngai na yo kimbangiste tozali lisusu na intermédiaire te. Nzambe ye moka kiti na kati na se Nzambe aye avandi na ngai na yo. Nzambe azali koloba na biso tokomi na 4e génération oyo ya suka ye moko akiti. Tango akiti ezali hasard te. Soki ngai na yo tozali ezali hasard te. Soki tozali po ete Nzambe alingaki te na 4e génération oyo ngai na yo tozala. Mais po ete tozala
bakoko na biso bamoni pasi ebele na kati na likambo oyo batransmettre biso flambeau ya lingomba oyo moko kaka ezalaki na likolo na tata nzambe oyo nzambe akitisi na se oyo bango bazwi balobi kana fotukanga makanga makatona yeongako. Même si nous serons brimés, même si on va nous tuer, qu'on nous tue, mais nous soutiendrons cette action, cette église, pour que cela puisse émerger malgré les difficultés. Ils ont été brimés. Comme dira l'un des prédicateurs ici, Tata Nayo, Koko Nayo, Babomiye, Matiniki, le Kole, le Kopamba, Nakati Nali Boulou. Tata Mama, est-ce que passe ou Alanga notre Zaliko Yeba Yango? Passe au Bamonaki, flambeau va transmettre Gaïno Nakati Nalingomba Oyo. Mais Nakati Nalingomba, Natango Oyo. Yé mon Kwazaniko le Banabiso. Est-ce que Nzambe Yalobati Nabana na Israël? Ototangi Nakati na Deutéronome, Yeto Yete. Bana na Israël, Babangaki. Est-ce que Ngana Yoki Mbangi, Sozaliko Banga na Mokorona Lelo? Est-ce que Sozaliko Banga Malako Nzambe? Est-ce que Sozaliko Banga ma principe na ye? Oya pesa ki na Moïse, mais Oya pesi biso moko, bana na ba principes fondamentaux et inaliénables de l'église kibangiste. Apesi ba obligation, apesi ba interdit, apesi ba autre recommandation, amemi biso ti na lukutakanu, a tissé alliance na biso. Nyonso wala pona nini po ete ngai na yoto bika, po ete ngai na yoto tika mabe. Mais est-ce que ngai na yo to koti na 2019 to koti ndenge nini? Est-ce que mabe na ngai ya 2018 alors que na sengelaki yango pardon pour la koti na centenaire? Est-ce que traverser les 6 jours oyo? Est-ce que na changé na nini? Tata yope o changé na nini? Tomituna soki tokoyaka kaka po ete tozala bamema biso na kati na lingomba ekozala na biso to prendre conscience batata na bamama. Nous avons maintenant Kimbangiste l'habitude simplement ya korecopier oyo eza koleka na libanda. Ce n'est pas une mauvaise intention. Tango moni texte moko ya kitoko eye sur le pardon, iyo s'approprier yango otindeli pe muninga otindeli pe baninga, c'est déjà quelque chose. Mais celui de Rico Sala yango peut aussi de vive voix, puisque tango nyonso tokokutanaka toyepe na ndako na Nzambe tokutani lisusu, mais kanda wana ona sengeli pardon ezala ngakaka bongo sikoyo nasali ndenge nini? Mais tolobi awa Nzambe azali Nzambe oyo akolimisaka masumu pe akolongolaka pasi. Tata mama lisumu ezali poison monene.
Soki ozali na mabete, soki ozali na mabete, yeba ete place na yo et bobama. Sonde ton cœur pour savoir s'il est pur. Sache que ta place est bien préparée. Préserve ton empreinte, ton sceau et les monaillots pour qu'ils soient avec toi jusqu'au bout. Nous savons d'où nous venons. Nous savons où nous sommes, mais nous ne savons pas où nous allons. Que Dieu nous préserve pour qu'en cette journée-là, nous puissions être avec lui dans la joie. Tata Nzambe alingi biso. Na bakora ni balé zali esika moko. Tango to yembi ye alobi. Tala na kati na yo soki mabe ezali te. Soki ezali te esika na yo pembeni na ngai ezali. Mais keba bandela elembo na yo. Po ete ezala na yo tina suka. E pa ito uti to yebi. Mais pas itozali kokende to yebite. Mokolo ya esengo ezali koya ezali kozela biso. Mais mokolo wana epesa mikaka na bato oyo batosi tata Nzambe. Kimbangiste yo ozali nani ngai nazali nani. Soki totiki mabe tata Nzambe akosilisa pasi na biso. Tata Nzambe akopesa biso place na bokonzi na ye ndenge yango ezaleli. Mais tata Nzambe alingi ngai na yo batata na bamama. Po ete tata Nzambe alingi ngai na yo ye apesi biso nini tokoki kosala po ete vraiment tokoka kotika mabe. Eloko nini tata Nzambe alingi te. Tokozwa mokanda na Nzambe na Proverbe 6. Totala nini tata Nzambe alingi te. Proverbe 6. De 12 à 19. Po ete tokoka kobomba elembo na biso tata molimo mosantu apesaki biso mpe tozala na ye na mokolo ya esengo. Ye alobi na biso totanga na Proverbe 6 12-19. Tokotanga na français mpe na lingala. Tokotanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. 12 pe tokozwa 16. Tina 19. Yango na mokanda lingala lobi ou na français. C'est que Dieu déteste, c'est que Dieu est. Quand il aux amours à la tata Nzambe, faut y aller, il y a tata na yo alingi to alingakate. Il y a le bien de so clairement il y a alingakate. Donc quand on a comme la tata moi na pe tata molimo mosantu. L'homme pervers, l'homme unique marche la fausseté dans la bouche. Il cligne les yeux. Parle du pied, fait des signes avec les doigts.
La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite le querelle. Ainsi, sa ruine arrivera-t-il subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, une langue menteuse, le main qui répand le sang innocent, le cœur qui médite de projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, c'est lui qui excite des querelles entre frères. Nalingana. Bato oyo batambwisaka maloba ya lokuta bazali bazoba, bazali bato ya mobulu, bapesanaka bilembo ndenge na ndenge, ezala na miso, na makolo to na maboko. Basepelaka bobele na makambo ya lokuta, balengelaka makambo ya mabe, batiaka songi epai nyonso. Yango wana suka na bango ekoya noki, ekobelela bango na mbala moko pe bakobika te. Tala makambo sambo oyo Yawe ayina pe alingaka ata moke te. Miso oyo etalaka bato na lolendo, monoko oyo ebimisaka maloba ya lokuta, maboko oyo ebombaka bato basali eloko moko te, motema oyo ekanaka koyokisa bato pasi, makolo oyo ekendeke mbangu na kosala mabe, témoin oyo alobaka makambo ya lokuta, moto oyo atiaka songi na kati ya bandeko. Soki ngai na yo tata mama, moto na moto asonde motema na ye, soki mabe oyo ezali te. Yango oyo Nzambe alobi na biso na kati na nzembo koreki apesi biso. Ese makambo oyo ezali na kati na ngai, soki ezali na kati na ngai esengi nalongola yango mpo na changer, po ete tata Nzambe alingi yango ata mbala moko te. Pe moto nyonso oyo akosalelaka yango azali mwana na Nzambe te, me azali moto ya Nzambe. Me ngai na yo tozali bana ya tata Nzambe, esengeli te tolongwa na kati na mabe, po ete mabe yango wana esalaki te pasi ekota na kati na mokili. Tata mama, Nzambe alingi ngai na yo yango wana kopesaka biso mayeba koki. Yango esalaki te totangi na kati na Genèse, mpo na kotala ndenge nini mabe ebebisi bolamu ya Adam na Eve, pe ya biso banso na kati na mokili. Alors que tata Nzambe asalaki ye po ete azala mokonzi na kati na mokili. Dieu a créé Adam pour qu'il soit le maître sur toute la terre. Mais nani akwesi ye? Satan. Satan amoni te soki Adam na Eve bafandi na kati na esika wana, place wana ekoki na ye te, ekoki na bango te, ekoki na ye na ruse na ye ekokwesa ye. Diable, Satan oyo akwesa bakoko na biso ya yango, oyo akwesa biso na première génération, na deuxième génération, na troisième génération, ye kaka azali kobundisa biso na quatrième génération. Tata maman, libota na yo babetaka bango ntango nyonso, yo mpe okoli bakobeta lisusu yo. Satana abeti bakoko na biso nyonso, mpe biso moko na ntango na kala na ntango oyo esi akobeta biso lisusu. Ngai yo na mokolo na lelo tokomi kobunda biso na biso. Ruse ya Satana. Iye alobi na tata Molimo Mosanto na Katekombe, alobi bakibangiste bokende kolukela bango likambo ya Nzambe te, bayebi yango, ils ont cette volonté, mais bokotisa
conflit masengenya na kati na bango boko tisa bango kobina na lere basalaka nsinsani po ete esaka na yebi te tozali faible nzambe mpe ayebi yango aye akotisika mwa conflit biso na biso tokomi simba keba tokomi kaka na keba mais etumba oyo ezali ya bonzoto te etumba oyo tozali kobunda ezali ya molimo ndenge ye moko alobi oyo ezalaki na likolo etumba wana ekiti na kati na se ibangisi kobosa na etumba te satana azali kobundisa ngai na yo atie songisongi tosolola te po eteli bondeli na biso kele batata nzambe te malgré nos vœux oyo tosali à peine 6 jours mais mabe eza na kati na mitema na biso etondi ebibi te nani oyo akobombolaka ndako na ye bongo azwi mabe salite nyonso atiki na kati ya ndako tokozwaka yango tokobwakaka na libanda kamio ezwi yango ekende yango me ngai na yo kimbangiste mabe totondisi yango solo nango ezali kobima mpe ezali kosala pasi na tata molimo mosantu etumba oyo ezali ya nzoto te tata nzambe ntango amoni te adam na eve bakwei nzambe atuni adam où es-tu ozali wapi po amoni te na liboso na ye epai azalaka aza lisusu te coupure spirituelle esalami mabe esalaka coupure spirituelle na tata nzambe ezali na elamba ya pembe te ezali na vert blanc te ntango ozali na mabe na kati na yo libondeli na yo ekokoma te ye alobi ntango bokotiaka bokolobaka na komonaka ngo lokola makelele na kobalolaka mokongo kimbangiste mwana na pasi mokibango nzambe abalolo yo mokongo bongo mwana na ye mosusu nani tososola sepe kapesa biso nzela etumba oyo bana na ngai ezali ya bonzoto te kasi ya molimo etumba ya molimo banana Israeli babundaki etumba ya bututo kasi bino ya molimo banana Israeli babundaki etumba ya bututo kasi bino ya molimo etumba oyo bana na ngai ezali ya bonzoto te kasi ya molimo etumba oyo bana na ngai ezali ya bonzoto te kasi ya molimo banana Israeli babundaki etumba ya bonzoto kasi bino ya molimo banana Israeli babundaki etumba ya bonzoto kasi bino ya molimo yango nazali kobelelaka kaka mabondeli yango ezali ebundelo na biloba na nanga bosimba mibeko bozala na bolingo botonga kamba mokanomo katana bana bosimba mibeko bozala na bolingo
yango nazali kobelelaka kakama bondeli yango ezali ebundelo na bino bana nanga bosimba mibeko bozala na bolingo botonga kamba mokanomo katana bana bosimba mibeko bozala na bolingo botonga kamba mokanomo katana. Tata, maman, nzembo epesami na mongongo na lokota oyo ngai na yo tokoyokaka. Etumba oyo tozali kobunda ezali ya bonzoto te ezali ya molimo. Yango wana tata molimo mosanto papa Simoki Mbangu Kiangani. Azali kopesa biso makoki ndenge Yesu Kristo à travers Paul apesaki na lingomba ya baEphésien pona ko préparer bango bazala bana ya tata Nzambe ye apesaki bango ba arme spirituelle. Nzambe alakisi biso na Proverbe 6 nini ye aboyi mais apesi biso ebundeli oyo biso tokoki kobundela po tozala bana Nzambe tolonga Satana na ba arme spirituelle wana. Il faut tous à la vérité. Nous devons avoir la vérité pour ceinture. Nakati la lingomba la biso ezali lingomba ya tata molimo mosanto. Yemo kwa lebito sala mosala tata Nzambe dans la vérité. Rien que la vérité. Yango il faut la ceinture ya kondima la biso. Tous à la justice. Tous à na bolingo ya likamona Nzambe loko la chaussure. Foi na biso ezala bouclier na biso liloba na tata Nzambe ezala epée na biso tango nyonso pe na likolo nango atie mabondeli ndenge tosili koyoka tata molimo mosanto na etumba monene oyo alobi na biso bolingo mibeko misala tosimba bolingo tosimba mibeko tosimba misala lelo oyo azali kotuna ngai na yo ndenge atunaki Adam où es-tu? Atuninga yazali kotuna yo où es-tu? Kimbangiste ya Saint-Denis. Yo moko epa yazali mituna où suis-je? Pour okoka se situer soki ozali pembeni na tata Nzambe to ozali déjà mosika ya tata Nzambe. Adam na Ève bakomaki mosika ya tata Nzambe. Tango bazalaki initié na sorcellerie. Ndenge papa yebisaki biso biso moko toyebi ke sorcellerie wana yango epesi na mokolo na lelo magie talisman yango epesi rose bois franc-maçonnerie oyo ezali kobundisa tata molimo mosanto ntango nyonso ngai tozali kosala mabe tozali kopesa makasi na Satana mpo ete abundisa tata molimo mosanto ndenge nini tokobika yango wana tata mama na mokolo ya lelo ya dimanche tata Nzambe azali kotuna biso où nous sommes pour se positionner. À la biso oyo hier kolingaka te na proverbe. Pe a besi biso bibundeli ya solo oyo tokotanga na Ephésiens 6 na ndako. Pe na nzembo oyo tosili koyoka pe nzembo tosili kozala na yango. Soki tosibi yango Satana kuyi kosala biso eloko moko te po ete Satana bakolonga kayeka na libondeli oyo papa Simoki Mbangu azali kosenga biso tongo pokwa. Tika ete biso banso tozwa bibundeli oyo Nzambe apesi biso po ete kokota na biso na 2019 ezala mbula ya mapamboli pe mbula ya barealisation oyo papa Nzambe azali kopesa biso tokende liboso ti na mayebanso oyo ya apesi biso na ntina ete tokoka kosala mission oyo toyelaki na kati na mokili oyo kimbangiste yo ozali pont kimbangiste ngai na yo tokotambwisa mokili oyo mais tokotambwisa yango ndenge nini na ndenge papa Simoki Mbangu alingi donc na bolingo mibeko misala tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto amen, amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme ici.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ezalaki mosika mingi kasebele melibino ezalaki ezalaki mosika mingi kasebele melibino bokanisa pasinanga na mokili mpona bino ezalaki mosika mingi kasebele melibino bokanisa pasinanga na mokili mpona bino sukwama ndeko etola motema kembonanga ebelemi aose sukwama ndeko etola motema osepela na kembonanga sukwama ndeko etola motema kembonanga ebelemi aose sukwama ndeko etola motema osepela na Nous venons de terminer la partie liturgique, nous allons passer à la partie sociale. Amen.
Père, du Fils et du Saint-Esprit, Tokomi Bongo, la partie sociale. Kimbangisme, oyez! Kimbangisme, oyez! Kimbangisme, oyez! Oyez, espoir du monde, Église universelle. Papa, oyez! Papa, oyez! Papa, oyez! Oyez, espoir du monde, nous sommes derrière vous. Saint-Denis, oyez! Saint-Denis, oyez! Saint-Denis, oyez! Oyez! Bilobé, Yababa, Simon, Kimaru, Kamba, oyez! Kamba, oyez! Kamba, oyez! Yerusalemu Yamba, Ikundana, Tata Nzambi, Fumu Yesu, Yekata Mwanda Felela. Né Toleki, rapidement on va communiquer. Tokobanda liboso na mokanda et utikate na bandeko na biso na Ujiki. Mokanda elobi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'écris s'il vous plaît. La rencontre des jeunes de la paroisse de Paris-Saint-Denis du mardi 8 janvier 2019 aura pour thématique le kimbanguisme à l'épreuve des réseaux sociaux. Les autres pasteurs, veuillez vous tenir debout afin que nous puissions vous saluer. Faki. Saint-Denis, oyez! Topesa, pasteur Nabiso Mbote, na kombo ya tata mwana, molimo mosanto. Na kombo ya tata ya mwana, molimo santo. Merci. Saint-Denis, oyez! Bana ya papa, oyez! Ebeto, bien ebeto! Tokomi, Natango, Tokotelemisa, révérend pasteur Dibatia, responsable de la paroisse à Paris Saint-Denis, Papa Téléma, Banano Bapesa Mbote. Topesa, Papa Pasteur Mbote, na kombo ya tata mwana molimo mosanto. Na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto. Merci papa de l'équipe du Bosso pour nos besoins. Tout le monde est là. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa Simon Limon Kiangani. Nayo tout le monde papa qui solo de lokero papa de lumana Kiangani papa de ngena kuntima mfumando nzambe ya bolingo nzambe ya mawa bisobana nayo awa osaksipso mokola lelo ya dimanche ya liboso ya lan po ya kokumisa monene nayo tata nzambe ona koya kozwa elembo na biso ya mobomo asika et aussi opesa ki biso spirituellement to ya ko renouveler yango. Et comme Ngonga papa protozwa maloba, je ne m'appartiens pas. Et moi na sengi pa yo nzambe na ngai to kosalela ka biso banso. O tia mondo na ngai ma oyo lingito loba na ndenge ya encadrement na bolingo bino misato tata mwana pe tata molimo santo ko sengela ka manso. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Oye. Espoir du monde, Église universelle. Tata Simon Ekima Mokangani, oye!
Tata Simoni Kimbangiangani oye. Tata Simoni Kimbangiangani oye. Oye. Tata Simoni Kimbangiangani Mwanda Velera Wazola Waelizola Kaka Yani Kaka Beto. Tu continues à couper ça dans le vote. Tu benga papa conseiller général, papa Nixon, à Téléman. Papa conseiller général Mote Sengo na kombo misakabole na kombo tata mwana tata Molimo Centre Kimbangismo ye ngonga ekoki poto pesa mbote ya lokumu na descendance ya papa Simon Kimbangu to bengi na bande ko na biso ya descendance bazali na kati ya salle batelema poto pesa ba mbote ya lokumu. Ngonga ikokito kumisa bande kona biso to pesa ba mbote sengo na kombo biso tabule na kombo tata mwana tata Molimo Centre merci ya kutoleka na suka ya mama likambo lelo ezali mukolo yenga ya liboso dimanche ya liboso na mubu ya 2019 baveux ya nouvel an moi les amis Mukumba, il y a maman comme il y a mon gars, il y a télévision de Sikoyo. À sali honneur, Nabiso Bananaye, il y a Kataparas à Paris, Saint-Denis, à Zalanabiso et Longo. Nyon sur Tikali, il y a Moubou, il y a Sikayende, à côté de Sabiso. Quant à ce qui nous concerne, Biso, na Kataparas à Paris, Tolobi Kakaboyi. Mon beau Mobimba, Batei Biso, il y a 2018. Biso Nyon, surtout, vous allez conscient. Tout est biso na biso nzambe atei biso papa Molimo Centre biso na paroisse na biso toyoki mongongo na ye tous les dimanches. Maman conseillère a yeli biso pe na mobo eleki awa un certain nombre de fois atei biso tika yete biso bana ya Paris Saint-Denis pour na momo na biso pour na bolamu na biso et puis pour ma bande na biso pe se joindre na ya baninga à travers le monde bakibangisi na bakosala kanzambe na solo toyoka mateya wana pe tosalela yango ndenge tolobi lelo tozali na chance biso na la paroisse na biso na mobo ya sika mama afule makolo na yawa totondi na isengo tozana ba commentaire ya kosala te mukumba nyonso na saki ya mama azangi na makambo ya kitoko te na bomengo wa yeli biso bana na yete ya molimo po tobonga nzoto tobonga molimo yango wana tozalaki na mobiso en ce qui nous concerne tosilisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre amen. Toyamba manuel papa pasteur na kombo ya tata mwana Molimo Centre na kombo ya tata mwana Molimo Centre merci. Ndengonga ikoki na isengo nyonso ezali bolingo ya tata nzambe nzambe foto loba na ye merci à travers nos chants à travers ba bikola na biso ndenge totiaka tokumisa tata nzambe ndengonga ikoki tokobenga mama conseillère directe mama Paki
Topesa maman conseillère directe de la chaire spirituelle. Mbote semo ya mubu ya sikawa ni atina kata paroisse na biso na kombo misaka bole. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo. Simoni Kimbangu Kiangani oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye. Oye, oye, oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani mwana velela wazola walemizola kaka ekaka yadi kaka yadi kaka yadi kaka. Ebeto bien ebeto. Topesa mbeta lukumu ibaya nzambe na biso na kombo misato aboli na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo.
Lingoma oye. Tovandi kimia tosalela tango maloba ebaya moko mama na biso. Tobonde na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa topesi merci mingi. Lelo tozali le 6 janvier 2019 au bateli biso 2018 mobimba ya solo papa na mawa na yo malgré toza ya kokoka te me na bolingo kolakisaka biso ntango nyonso okotisi biso na mobu ya sika tosengi bolimbisi papa mpo toza ya kokoka te liboso na bino mayeba kosengaka biso tokosalelaka yango te yango ntango nyonso tu tokosengaka bino bolimbisi mobu yango tozelaki yango nzambe na ngai l'année passée bapasi ya ndenge na ndenge lelo oyo tomoni 2019 tozali kokende mpona kokoma na 2021 nzambe na ngai kanisela mwana moko moko kotala masumu na biso te soki otali yango ya solo moko te akobelema pembeni na yo pesa biso mapamboli pesa biso bobangi ya nzambe tozala na bolingo ya solo pamba te yo olingi kokitisa likambo na yo mopesi biso condition ndenge tata nyonso akopesaka condition na bana na ye bolingo mibeko mpe misala olobi soki bokokisi biloko misato wana nyonso na bongiselaki bino bokozwa yango yango wana papa totondi yo botondi lelo esepelisaki ete tokoka koya na paroisse ya Saint-Denis nzambe na ngai totondi yo botondi nyonso bateyi biso tika tobomba mpe tosalela po ete ndenge nzembo koreki ayembi bipai touti toyebi bipai tozali kokende mama na likambo ezali kuna bozala na biso botambwisa biso ti tokosilisa programme na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Saint-Denis oye. Kimbangis moye. Bana mapamboli oye. 2019 oye. Ya solo ya liboso na présenté ba vœu na ngai na bandeko bonso tikete année 2019 ezala année moko ya bénédiction mutu na mutu asala examen de conscience na année oyo tobandi ya sika ezala année d'amour et surtout année pe ya sagesse spirituelle po ete mokili bakoka kolanda biso batata na bamama ndenge basili kote ya biso papa pasteur ateyi biso kitoko atangeli biso mikanda ya nzambe tolati vert et blanc. Est-ce que na mitema na biso tolati yango batata na bamama tokomi na année oyo ezali ete tobosana mabe na biso to enterre ba hache de guerre na biso eza na ntina moko te tomoni liwa ndenge ekomi mpasi ndenge ekomi bamaladi ya ndenge na ndenge batata na ngai na bamama na ngai bana ya Saint-Denis tala esengo ya solo ndenge nazali kolobela yango ntango nyonso papa mfumu ndongo jangenda kuntima apesaka biso une date historique
a lobby que à cette date-là, quelque chose va se faire. Mais après ça, il en été. Le 23 décembre, Moutounio Solingaki Azala propre, Sikanyo Soya Zalaki. Ko bange kote la ki moko moko kati na biso, makamuni ne zali kozela biso. Ye mutalobaki yango, alobi ete likambo monene kosalema na date wana. Ya solo biso nyonso tolengaki. Et le chef spirituel a tindi maloba to tubela. To sala na mabondeli makasi. Batata na ba maman. Makambu yango bakote ya biso tango nyonso. Mutu na mutu asala bilan na ye depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Ndengo nini ya tamboli. Bilan na yo eza ndenge nini? Est-ce que négatif ou positif? Batata na ba maman. Totala mokili na biso ndenge yango ezali kotambola. Nyonso wana ezali mpona yo na ngai. Yango pasi ye. Balobi biso mpe bato tokosilisa yango soki tolingi. Mokili ningani. Mokili na biso toyebi mayima azali koleka. Même ebipai yo tovandi à l'étranger. Tozali épargné te, pas ces alliés partout. Nzambe asepelisaki loposo ya pembe. Sikoyo etikali loposo na biso akoka kosepela. Mais alingi te tokoma nesika oyo ye Nzambe alingi tozala. Il alingi biso mingi. Apesi biso les trois matières. Oye ezali ke soki to assimile yango ya solo pasi na biso kosila. Soki pasi ya yo na ngai esili biso bato mwindu mokili nde kozwa kimia na ntango wana. Papa pasteur atei biso kitoko mingi. Prédication na ye ya solo azalaki clair na maloba na ye. Batata na ba maman bana ya Saint-Denis totambola kaka na solo. To enterrer ba hache de guerre na biso. To zala bomoko. Ba pesa biso promesse. Ete ya mokili eza ya biso ya likolo pe ya biso. Ba yeko batisela biso tout partira de Paris. Les Cambodgiens ko sala kanini batata na ba maman. Malamu to se préparer en conséquence. Parce que les Cambodgiens ça ya munene o eza ko ya. Nzambe ko sakate. Tout ce qui a été dit, tout ça pour vivre yango batata na ba maman. Toza la bana na bolingo. Bolingo ya solo ya hypocrisie. Pon Zabel ya kwesa likambo na ye. Eko koya kala mingi te. Biso to tambola kaka malamu. Tango to kokoma na 21 makambo se bongwana. Mais Nzambe na bolingo ko lakisa biso tambo nyonso. Ayebi biso bana na ye tozali komona pasi. Yangwana lingete mokolo wana biso nyonso tozala. Pamba te to se plaignera toujours. Mais balobaka na biso kaka boye chaque année. Mais Nzambe soki atali bato boni bakomona nkembo na ye banzembo ye pami nesiko tolandi. Saint-Denis oye. Bonne année. Ya solo. Tozala nesengo, tozana lingomba ya molimo. Makambo nyonso oyo yeli biso pe oyo eza ko yali boso Nzambe apona bano ya monaki ete tikana confier bango po témoin ya Nzambe ezali nani? Et témoin ya mutu nani? Nzambe.
nzambe alingi biso mingi yango wana batata na bamama maloba ezali mingi te tokoti na mobu ya sika. Lelo premier dimanche de l'année 2019 nzambe abongisi ete naya na Saint-Denis ekuti ngai awa mpe na ntina ya misala tokotonga te tokotonga te tokotonga pamba te mokolo wana mokili mobimba bakoyepa ya yo na ngai tondimaka yango te me kosalema totala kaka epai tozali kokende makambo ezali koyela biso ya ndenge mosusu tozala bana na mayele. Un homme averti en vaut deux. Maye kauki na fleuve lisese wana toyebi yango maye kauki batu bazali kokima kokende kozwa mbisi batu baweli kolokota bambisi kotia na panier pardon bazo lokota baza kotia na panier balobi tokozela mbula mosusu ke beti bongo tosukola yango me bana mayele soki azwi moko asukoli atie na panier azwi moko asukoli atie na panier mbula ebetaka lisusu te oyo azwaki misato asukolaki na oyo azwi 10 nani aliaki mbisi na ye oyo azwaki misato tozala bana na mayele batata na bamama totambola kaka na solo bapesi biso mokumba ya kotonga Yerusalemu ya sika epai yo mokili ekoya lobi kuna totala te me mokolo nini nzambe moto ayebi bapesaki biso date ya le 23 décembre mais année bapesaki biso te yango to continuer oyo totubelaki to continuer kozala propre pamba te ndenge na lobi toyebi ngonga te toyebi mokolo te nzambe atambolaka ndenge biso totambolaka te montre ya ye na biso ekokani te makanisi ya ye na biso ekokani te tikete vraiment 2019 tozala bana ya papa Simon Kimbangu na solo totambola ndenge ya lingi ndenge alobaki ete mokili kotambola na lolenge ya Kimbangu toyebi nzembo wana batata na bamama tondimaki ete lingomba oyo yango moto ekotikala na mokili soki tondimaka yango te na 2019 tondima makambo eza koyela biso tokomona yango kaka na miso oyo tokosutuka boye biso moko tokobanda kokamwa tout partira de Paris. Mais qu'est-ce qui partira de Paris? Est-ce que biso batu tokokende na Kisasa? Est-ce que babi tourne belé? Bana Paris oye. Bana misala oye. Dirigeant oye. Tokotonga te. CPK oye. Qui dauphin na ye Cécilie Azali. Ah, na moni était ayaki. Comment mon nez Faki s'il vous plaît.
Kateni oye. Bana mapamboli oye. Ya solo tamu na biso komi musika oyo batei to bomba pe to salela yango. Pe 2019 oyo tokoti totambola kitoko po ete nzambe na biso asekelisa biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. toyamba mpe totonda exhortation ya mama na biso na kombo biso taboli na kombo ya tata mwana tata molimo santo.
ezalaki première maman sikoyo mama mosala tobandaki na 2018 ya biloko nyonso ya musée ezali awa na Europe. Mama tosengi makasi po ete 2019 oyo avant tokoma avril biloko nyonso ya musée oyo ezali awa na Europe ekoma na nkamba ndenge ezali mpe posa ya tata molimo mosantu. Tosengi na yo pa mama opesa biso makasi okota na mitema ya bana na yo po ete mosala ekende liboso tosepelisa tata molimo mosantu. Soki tata molimo mosantu asepeli biso banso bana na ye tozwi mapamboli tosilisi na komba tata mwana mpe tata molimo mosantu. Amen. Correquito de Tanasima de